t'aime quand dans un moto te que non asila si le roi ba comédie musu Angola awa ba comment inaperçu ayi je t'aime Kaninda je suis l'artiste et comédien international naza pe na remplaçant te naza je t'aime Kaninda donc ndé naza t'aime Kaninda jamais Mobala Gabriel wala petite sœur sauf que non ba bozo ba ya sala et engagera yemoko nenga exposa banzoto nezaka yemoko ata c'est les missions au moins ata et au moins la des vies mais quand il soit c'est les missions au moins il y a plus de vie parce que dans l'actualité dans je t'aime Kaninda na rolinga Gabriel te na trape rolinga Gabriel te na via pe rolinga Gabriel te na via pe ko zala Mobala Gabriel te na via pe ko exposer mutakala na pas Gabriel te même loti lobiti mugelo kufa eza ba rêve na ngate je t'aime Kaninda leader a pembe l'homme du moment oh ba carte songa na beta na ba yuma ba comprendre ka sens maramuti net nga bona mettre plein donc na kolinga te indigène mobuye ale ka pembe net na ba chronique ati wana ba ya ko poser ba question Matika Songo Kasongo Matika Songo bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Matika Songo TV. Parle-en ta copine aussi. Vite chez Matika Songo TV. Chenia Ngouya. Matika Songo TV. Exceptionnel, la langue qu'on appelle Matika Songo, Matika de longue date. Comment tu sais? Aïe. Bakoyanga noa eta bato keto ba jaloux. Matika Songo. On a bato keto belé. Il y a des gens au balinga gite ozonga. Wiyana bango Matika Songo akufa. Bato keto ba jaloux. Babi actualité à solo, makambo solo, ezongi en direct de Matika Songo. Is good, bakoyanga noye bajalou Matika Songo. Zongi se lengi na internet. Bonjour chers téléspectateurs, aujourd'hui je reçois pour vous un artiste qui a fait un bon moment, artiste comédien qui a fait un bon moment de succès. Vraiment, je suis là pour recevoir pour vous. Votre humble serviteur Ken toujours en étoile, Lelo Nayo Yamba, artiste Nabiso je t'aime Kaninga. Il est vraiment Torobetane ma solo, oezo sala succès mikolo na ba télévision, na ba news, ma solo ya moi c'est obinonyo soboyebi. Lelo on ya na ye awa kobeta ma solo. Na kokota poto solo na ye boye ba makambango ezanini. Merci beaucoup. Nazokota pour vous comprendre. Je rentre pour recevoir votre artiste, de comédien. Je rentre déjà. Je prends ma place pour le recevoir. Bon, ndena no sagi bino ka nazo recevoir pour Nabino, artiste Nabino, je t'aime Kaninga. Artiste et comédien ou asala ba succès bino nyonso boyebi na kati Angola. Akanga Angola mobimba. Tozana ye awa trobeta masolo nyonso sans ko trobombe lokote. Bonjour. Bonjour Ken. Boni makambo, boni atwali. Oui, je t'aime Kaninda, à la très bien. Qualité ça nous en bonne santé. 2021, il y a sur le monde. Et je t'aime Kaninda. Bientôt au Vaji, la province, au Benga Bengae. Actualité ça Kaninda. Reste tel qu'il est, l'homme du moment. Je t'aime Kaninga, mais au Kangila la bisongola mobimba na maboko. Angolais alaka na maboko na yo eloko nini salake olongwa mbamo na actualité oyokanaka lisusu te je t'aime Kaninga tomotala yo kaka na bandako ba CD ya kala ojouaka lisusu te groupe kenda wapi lekinanga Ken masalanga Ken journaliste Ken je t'aime Kaninda ozo bakeno akangaka Luanda oui chaque chose a son temps tananga ezalaki pe depuis petit lelo mutu pe akangi Luanda zate naza pe na remplaçant te nazaka je t'aime Kaninda donc nde nazaki kaka Kaninda kilo nazaka Kaninda nde na bando leka na TV loko na leka na TV te naka soko bisanga keno eza na groupe moko leka na TV ezati donc nde nazaka soba nde nazaka Kaninda l'homme du moment naza pe kaka Kaninda
Et sauf que nous avons sur la TVT pour la possibilité, il y a bateau dans l'espace. Parce que j'avais des amis, moi, c'est la sec de Finzone que j'ai salé à chaque fois. Donc, hier, sur la Lali, à toi, la musique à 4h du matin. J'étais un nanyango, à d'autres dans mon matin, c'est moi, c'est la sec de Finzone. Donc, le col Angola, na bateau de millionnaires en Angola, bazo résister souté. Baza sur l'actualité, baza sur na vacuum, baza na ngote. Bosco nga moto pamba, orphelin de père. Comment faut nous avoir en actualité? Actualité, nous avons que je t'aime quand reste tel qu'il est. Groupe nanga aki Angola ezali na otoko fêter 9e anniversaire car na piscine aux hommes na o. Piscine ba DJ ba tout est la ratole, piscine ba mission tout est la ratole. Nga je t'aime quand un simple l'artiste est comédien na sala plein place ba ba lian tabac, ba ba sokona ba piscine, ba tout ba savourer place sokolo place ba pesa nga confiance. Moi te toyé sans invitation mais na komeka na bengue boss Olivier na sala émission yo place comment na audience na place o ba ko pesa batunyo sauter kaninga mageto za soba ndengo lobo za soba mais qui soba nezo yo kana lisusu te ndengo za awa oza na actualité te ba céder à la lisusu te okoma soba ya ndako ou bien soba kaka ya ko soba pour se tigala nde soba mais tant yo luka poil po bi ba valeur absolue nga so na zaki mutu actualité te o luka ngata so na zaye mutu akombo te okoluka ngata nazalo ko ba vio ba sila te fo ba keluke na ba balie pour repasser histoire ya mboka te ngai je t'aime kaninda je suis l'artiste et comédien international donc nde naza boye ezaka pour TV tozo le gasote mais na auto espace na Boss Brother TV bientôt on est chaîne chaîne diaspora je t'aime quand dans un espace on a déjà so ka finaliser ma mutu bon je t'aime quand na TV lisus parce que ngam na fongola nzela na ngola na mama TV à part cela je t'aime quand dans un film les autres na minute na BMTV et pas ya Brigitte Maya la Bridge na sobetika Brigitte Maya la Bridge BMTV la Bridge au mona amita je t'aime quand les autres mais je t'aime quand dans un mutu te que non asila si le roi ba comédie musu na ngola awa bakoma inaperçu ata c'est l'émission au moins ata au moins aka des vies mais quand soit c'est l'émission au moins il y a plus de vie parce que dans une actualité dans un jetem kaninda groupe répétera wa puis passer au pesa ba programme mais yana il solo ezo beta majeten kaninga mwasi oya yo ya kala Gabriel photo tanga kombo bana ba téléspectateur ba mona mambo Gabriel akomoteka mutakala na ye na télévision ezo sala yo ndenge ni nomona oyo mutu netika ko alaka na ye akomoteka mutakala na ye na télévision en actualité elinga je t'aime quand nazala jamais mabala Gabriel wata petite sœur sauf que non babuzo ba ya sala et engagera ye moko nenga exposa ka banzoto ne zaka ye moko na kolinga Gabriel te na tika pe kolinga Gabriel te na envia pe kolinga Gabriel te na envia pe kozala mbala Gabriel te na envia pe ko exposer mutakala na pa Gabriel te même le ti lobi ti mugelo kokufa eza ba rêve na ngate je t'aime kaninda leader a pembe l'homme du moment Mangola Mobimba yebi ke yo zalaka na ye Angola ezobetama partout dans le monde ezobetama yango saute lelo to yoko luka yo poto beta lisolo oyo berve bita carburant ba yebi mambo yo hein lelo to yoko luka to solo la mambo yo ezoloba na makasi omoni Hervé bita carburant wana bureau Hervé bita carburant ils ont mensonge ils ont ba blobar ba makelele ya batu tati Hervé bita carburant yo kion pas amuta millier bata songi bata fala toa na ba chronifuati na bano ko annoncer bino bientôt dans notre temps ba koma ba chronifuati o ba sa ba campagne ya mabena koma leader apembe je t'aime kan bino ba chronifuati na na bino mikolo pene na osala émission moko spécial ka pona ba chronifuati petit nga Lisa Queen yebisa na bombi Lisa Queen pire petit vient quoi. Je salue ce qu'on appelle les chic AV Bodabile les garçons d'hélice fondation qui en toi dit hein Lembe ya lidi samo Bodabile la sona forme te zo côté na maramone Bodabile la sona forme ta ko ya kala sona forme te so na forme aya ko laksana ki na forme ngana mona Bodabile na forme Bodabile le oki jeten kaninga lobi ke da garçon de l'X okoya déjà mais na yebi ko makasi o confirmer yango fondation
qui entoure Dilembe, il y a l'idée Samou à partir à Genève, na Suisse, vraiment, je te salue. François Lissungamu, à partir à Paris, na PCO Bambo Teatro, tous en leader, il y a Pembe, j'étais une caninga. Azan à actualité, Marie, toi, autres dévié, biso Mambouya, Gabriel. Na yebi Mamba Gabriel, ndenge zaleli. Mais j'étais une caninga. Concernant nous Pesa, ndegono ya mwasi, ou moteka mutakala partout. Batunion, so ba yebi yo ala na Luanda. Conseil ni il faut payer. Gabriel a petit tiers mon alingara trop. Mutu déjà mon théâtre bon ba te belé hein. Ba te belé bazara libanda. Ado sa buzo ba libanda mais tamba ko tina théâtre basani ti ba mibombi. Or que ba mibombi te. Les lorsque ba komi ko ba to yo se biso ko pa théâtre ça. Ba to bazana via libanda mais Gabriel, je ne pense pas que do mutakaliser au buzo lubana. Bon, à ça rend kala mais les lois ça la rend soutien. Pour nous soigner une fois. À Salaransu de Gabriel so Salarantika au Viena je t'aime Kaninda parce que mutualité 100% kilo ya Wambo et Benga Ginga parce que leader à Pembe et pas ya président na bango sia a sanga leader makam o tozo kapona Gabriel ya mutakalisation o yozolo bandeng bon ngana ebaki si on a un espace dans le solo, alors on a nos petits frères dans Ken, on a nos Tozolana, tout Bandal, tout Luanda, petit nanga Bandalou appelle Isusu, ma belle maman Mboka ba Selo Scram, Mboka ba Fali pour handicap la merveille, Mboka ba je t'aime Kainda sans oublier, Nabo santé mes condoléances à toi Emmanuel Macron, à autour fait la papa. Courage Emmanuel Macron. Mes condoléances n'a pas Emmanuel Macron mon pote sur yebindeng to solo là toi vraiment je t'aime je t'aime to solo non nous peut ozo voyager na groupe ozo kendega ga yomo ba CD déjà bimé ça disponible bendeng. Maman Raphaël Ngemba na mutualité 100 kg na Wambo na saluer na profiter na saluer maman Raphaël Ngemba Rose Feliciana maman Diana Lema sans oublier maman Bibi Ibanda Iget Nzeza ba maman wana ba maman kilo penza na Wambo grand prêtre Benvindo na kata ya Wambo Zidane Zuzu na kati ya Wambo toujours sans oublier Sainte Niacho wana mwasa masa na ngai Langariche depuis Wambo sans oublier Patience Lokwa Bebouche grand prêtre ba prêtre papa Honoré Mwanza passeport rouge je t'aime quand nazo saluer ngai na voyagera trop confirmer comme te kanginga parce que naza muto na fana trop na frère d'ici na frère d'ici moi trop na ba lubang nini vindugi moi trop na zara moi libanda trop confirmer comme te kanginga cette fois-ci anniversaire na le 3 mars ba massa na ngai Ibrahim Kashita charge à makama passe na lubango a sanga le lire apembe yo fo ya ko fêter est-ce qu'il faut fêter ana lubango donc nazo kende na recommandation Ibrahim Kashita na ko ke maboko pambate nazo mema amitié ngo lokola mabanga na bango za trop na kati nazo mema na bango na ke no pesa bango yango nakuta na pena paisa na salon page na shoko wana kota ya nini ya makona tokuta na petit na Eric Kenzo tokuta na bango na remettre bango produit parce que batunyo so bakota internet cité donc on a coach on déjà l'internet et pas ya BM Brigitte Maya parce que moi quelques CD non mais la paix batuna maboko na pesa sous sabuta mfumu na lubangu na edita mfumu na pesa bangu na Chris Makaya soki na longwana lokola na zape mutu abato ba bisa so komi lubangu en tout cas je t'aime kola la pongite côté biso na Wambo et pas ya Manda Visor l'homme du moment Manda Visor abinanga leader a Pembe en tout cas so na mono na Wambo salanga bien ye bango na ba gojila mbongo kisi ba bel matono mon manager privé na Patrick et Congo nazo kende na produit na kende ko tikela bango na ke tekate na ke tikela bango parce que batunyo sote bakota ka internet na tambola pe na zo pe moi repos muke na ba la province bon ba tourner wana nyon c'est ça sur invitation ça te ko kende jouer ba place aux kende ça donc sur invitation et là sur invitation il y a ba na za camarade ba tombongo ba massa na ba na possibilité bazo soma na ba billet na bango pour na question longa na question na billet na beta suma to na billet Eric iPhone à congolaise a somme déjà billet nanga abivier soko si c'est ma mono so ngala somme billet ya ti billet donc quand on est na bonne autriche congolaise
erika il faut na pesi mbongo ya ticket pour na billet donc kaninda atambola sur commande talaka confirmer kangi ngai na mesala ko bouger ce ko confirmer kangi ngai na choité na moni il faut na kende ko visiter pe na ba invitation ba inviter ngana nazo nga mo na bana tenga moko si ozo kende yo mo jouer ndenge ni donc yo kena wa otala terrain non ezamboka na mesana déjà ma que jouer terrain ngai caché na ngala trop cher to bengisa na sa spectacle même awa na permettre ba tout to bebana masa na ngai auto azobeta musicien biso mo ya Jean Pat ba solution masa na ngai yena Clarité Musangalala bazobeta Jean Pat awa baisa bachanga na ficha biaya ngai caché na ngabo pianga combien alors na mona que no to bebana na biso tiete parce que tant on c'est no caché na ngao temps bon mon ngoza mbongwe be yamoni ngana ba lone bimaka toa ba cho kingani ba pesa ngwelo koti siko na qualité na ngai ndena ke no tambola na ngana ke na afani na ngai kade matumona lukinga j'étais mozabi to ke fana na kwa mobondo le montaba donc c'est ça donc na ke na ka ko pemisa mo mutu na zo pe ba inspiration côté kuna j'étais nkaninga wana moniteur eza ko bebisa musala parce musala yango wana o ba bengi yo artiste comédien eza ke tango zo déplacer il faut sala musala na yo mais yo zo bebisa musala ko mi ko tambola na yo kaka pona ba master siko musala na yo moniteur ko mo négliger musala na batu bazana besoin ba monaka ba pièce ndengo tourner oyo bana pe bazana besoin ko tambola tango zo boma bana yo moko zo tambola ozo mona te ke jango zo kene mabe papa omoni ngana na boy bana nga bana makasi pe bazana boulot belé ngana ko boma musala ngate bato ba bengisi nga pona ke no kopema na ke tambola to atena ke ko tambola oui eza invitation na ke sa spectacle te na ke sa shoté bana nga tout ba bigi no papa na bango ake ko tambola na ake juste ko biso bela attention boy sengaka pi ba age to komina ngo so salaire AVC goya vaut mieux que ne peut ko se distraire na ba libanda ça la vraiment vrai bien je t'aime monité carrière na pe na ko tambola na carrière ne beba bat ba ebisa biso carrière na so lelo succès zo diminuer boy malgré tout zo luko na actualité et ça pour na ko tambola na ba momi pe ba boma carrière je t'aime kaninga to lobela na no makambo bomela carrière no na ba momi ba boma yo ozo monté que no ngola ba loba tango na sa succès na mboko ba momi ba za pe mena ngate ba za ka pe mena ngate na za ka je t'aime papa na exaucé na Francis ta naza je t'aime kaninda basi basala bango pona biso baza ba mère na biso baza ba petite sœur na biso baza ba sœur na biso yo pour oza na alliance na biso pe balaka mobali balaka mwasiti alors pour na za c'est niti na groupe na nga WhatsApp mana Julia zawana anima pambola zana dozana ba ange baza dozana Sylvie baza dozana Mozizo mama sociale bazana nazana basi ebele na groupe na eza normal na tambo na basi bogar loko nga boy est-ce que fona za ba benga nani pedet est-ce que bogar loko nga bosoko mi pedo monte que no baby basi bazala ka décor na biso ba ya ozana pe na basi bele ozomona te yo moko zo nué carrière basi wana basilisi carrière na ozoyoka na lisusu te ozotanga bango oui basi kaka bango ne bazoboma non basi ngo loko basi na ngata oh ba petit na nga ya système ba fanatique yo obengi nga na biso na zati na biso na utish congolaise na mboka ba Milton da Silva na mboka ba ya modoko kata mfumbwa na mboka ya ba Nadine Kenzo na mboka ba masa na ngai Régis Soki liso ilamba donc na utish congolaise mboka mibali na badanza ina makambo bela ko sala mais na kati makambo parce que yo mto benginga alors na choix fona ya alors je t'aime quand naza beaucoup tambola na basi bako bebisa carrière na ngata basi ba bebisa carrière mu tsoko zo bimaka na bango zo la bango boskizenga pona terme ndep carrière obeba siko netinga boye ezaka juste kaka que non na nous futa $600 par mois na RTVS 1 alors mboke changer na makambo nyonso siko nana nga olinga pia $600 pona futa chaîne mutaza souté ba masa ba no vivre dans les bons ba masa ba sek Didi Finzoni ba masa ba ginzambe nzama parabolique baza sous na vitesse ba mazana na libosoté alors na minute moi faut $600 par mois za souté ya moni na komotera CD na ndenge boss bro de solliciter nga nazo za espace kuna à part wana na auto sala film moko azwe bomaka et pas ya masa na nga papi maman na tombala
bango ba masala ba soutenir ba Junior Manduki ba Gerlin Chamba, sans oublier l'homme du moment en Angola, top 5 ayana fête nanga awa sala maman na incarnation akabela nga mbongo esala batu qui vient vite batu no somika top 5 pour nini abimé pas je t'aime or gazala ne bandaka batu bachaki kate tant ka yana fête nanga 9e anniversaire o ezalaki awa batu to bika to bakomo ko solliciter tina be bureau na bi ko miso to sona kan frère Antonio Fanda binanga mais l'idée na compagnie batu to bika top 5 ba luka luka na bureau babika ka no ayina fête na bi naza mutu actualité ngana bimisaka ba GDO Mercedes bangwana batu ko nga GDO Mercedes ko na tiki na GDO Mercedes boza GDO Mercedes boza pe su top 5 Bill Gates tonton Bill Gates mobala milu tumba papa na maman na bébé yé place à tolo bon mona ete na ko mobumba siko ba boss nanga. Je salue ce qu'on appelle Thierry Zalakwana de Paris. Mbonganzo Profina Yoto, Mwasi Nzambe. Vraiment, je viens signer le DJ Chris. Papi Bokungu, Flat Hotel, na Petrangol, je te salue en passant. J'étais une kaninga. Moloba ba leader musuba na bangola bazana ba vite. Bazo pesa pe marambouté na ba télévision na ba vie na net. Ndeti ba leader nini oyo yebi bazana ba vite na bangola pour boser belé en Angola. Ngane na fani na espace na yo boye. Je suis pas là pour citer les noms. Na ba individu mo ba indigène mo boye. Je suis pas là. Parce que na sali ngo trop na fouli ba tout trop. Masala ngano ko jidoka le websanga je t'aime. Cette fois-ci quand tu passes à la télé, le ba makambo ya bato basila na tika bango basila na bango. C'est ça la rappel bien bato ba yeba parce que yo pose en actualité ka bango pe batanga ba kombo na yo. Mais sur ça la bien ba yeba ndeti nga la ko bando tangelo ba kombo so yo zoboya nga na tuna yo o sola la fille na collègue na yo Moindo. Ma Moindo bureau. Lelo tilobi. Esa yo bana Wazo azalio. Oui, azali. Non, ya ba vinde. Bazo kana na ba vite. Non, moni mutu mutana ko na osaka na ye. Mutu mutana ko na ye, neti ngala ko na Benfica. Na mata na longa ko to pona moni ba comédie ba komi moi trop koto. Na bitenga fona changer mode de vie na mata na Benfica. Na fana na Benfica, ko to na ko ma sona pa kadima boketete, na zata monsieur patia mbezi milinga kimbango. Bina za pa vena nga Junior Amorim to kutana ba na ba pati soba, to kutana to solo ti de moment l'autre après je malai na zui car na matina ngai palais via Moindo ser na nga ya Mado très bien, via Miraesa très bien, via Étoile très bien. So la rappel na bidi wana mutulanga ya kobo wana bureau ya bidi ba tourner na minute bidi mon pote wana mutuna ya la sans microbe pesa bango ba mbote mozo beta bango ba carte non ba carte songa na beta na ba yuma ba comprendre sans maramouté net nga bona mettre plein donc na kolinga te indigène mobuyi ale ka peme net na ba chronique ati wana ba ya ko poser ba question après ba oboma bato na simanga et sika comme si ba mulekelai donc nous zo benga ba mulekelai ba pesa ba vite monsieur a ozo ndima bango toko ndima na non omoni mutu omoni oza TV za ba réalité en aucun tu vois TV za na ba réalité mutu muso ko fa na TV abandi ko finga no finga je t'aime pour ba cheka azo ma vie mais tant eloko on kene pe na internet tibo na koloche na bae atala bo divi mais tandis que ça que émission la ka pour finga ka jete bien na bato basala ba émission trop ba finga ka jete ba finga ndetsu banani non na baki na kotanga comment ba douter parce que na fouli trop dépend la nga vemi ala veri bande wala nga photo ye ba jeter ma mo bangane marambwa jeter mazolo ba fouli mais bango ba lo ba fula ye amo bangane marambwa tanga ba kombo veri ndeza marambo soza na vérité to ye baba nani oyo bazo combattre je t'aime to sur la poto ye baba kombo na bango je n'ai rien à voir avec Batouana nyonso wana nazana rien à voir na ba masana papi pilelo identité fachi aisanga je t'aime kanina batu tous les jours ba na identité na ngai temande na fouli trop na baki na fouli à soutenir na 2021 dans monde 2020 na tangi ba koma ba individu trop nous sommes baluki on a ndenge sko mulili ebi kenga na zo ba bloko muso ndenge mulili. Heureusement, prophète Vala de Jésus, il était là avec moi à celle la prière, à intercaler ma bloc belé langa mulili. Car bateau aux autres ngana tanga ba komona ba. Des arabes bien mo kili faut yeba opinion faut ba yeba batu nini oyo
bazalaka na guerre na j'étais mabanga bango pour j'étais mozo banga bango il faut tanga ba combo. Je salue ce qu'on appelle Stella la blonde, la mignonne, Dorcas Mundele, Benjamin Decor. Toi-même tu sais oyebi place aux ali ndenge to solo la tozo solo je t'aime awa je t'aime ndeti ga yozo banga no bango parce que bango bazo beta masolo no basala yo so za la jeten kaninga ana ngola bango ne basala yo mais yo siko zo banga otanga ba kombo na bango pona nini po yo mutolo do fula bango ken ngana pouvoir na vivre na ngana bougie et par la main misu na ngomoko donc naza na rien à voir na bato ba ko fula nte muta ko fula ngazati parce que ngana pesa ngana bandalungwa italaka wenge tile depuis wenge bimile ba branche bele grâce à wenge donc ndenge pe j'étais mkandaza na yana idéologie wenge na Angola pour propriété na mémoire na Angola vous comprenez ko yeba ko lata na mémoire na Angola donc naza na devoir mo chaque jour so kuta na fomu na propre chaque jour même beaucoup tanga propre donc na idéologie na mema na monde art d'Angola yangwana c'est que bango nde j'étais maolo basi je comprends bien bango ba ta salité donc talaka wenge j'étais mi wenge mobima bandalungwa donc c'est que bino na j'étais bino ba ta salité il faut bolo kwa sikoyo bobonga vraiment boza ba mulekelai ndenge j'étais mazoloba j'étais photo solo la mambo parce que succès et la na maboko batute na maboko nzambe donc surtout moni succès mutezo diminuer c'est que za na batu mususu pe pembeni bazo benda mais batu wana yo polia na bango ensemble ndongo lia na bango faut pe mokile ye barate j'étais malia na batu babomaka ye ezalaka banani ngai na zabuye succès na nzambe maboko na bango te maboko nzambe ka ndongo lobia nzambe mtapesaka yem tapesa ba pouvoir nyonso oyo ba succès tout na Angola awa nzambe mtapesa nga donc ils en a rien à voir mutu mo za pouvoir nanga parce que ngana mona fumu kimbango zoko vande Charlin de Chana yi pasa mana kimbangiste ayebi makamna lo ba oyo donc naza pena fumu kimbango ils a pas supposé au pouvoir na ye et a pena pas si vrai prophète ya biso ba yindo papa Simo Kimbango donc ils a pas pour mutu oyo akeno mutu moko boyi na liaki na mele na koma kutu ngana carré na ngai j'ai des relations webi Chabert Congo mwana bandalungwa j'étais salé Chabert Congo quand tu zone étoile la pression mbote webi ndenge to betaka vraiment Chabert na pression mbote Gino na PCP le maire Misapia Olo le grand caméraman Gino leader ya ba caméraman Gino le meilleur réalisateur ya mondo mobimane bomona Misapia eza Gino leader vraiment je t'aime ozo selisa to pesa tabatu bambo vraiment atrayo vraiment keno yimiga bena vous comprenez ba Chabert Congo na ba yebi que j'étais bandalungo mutako ba succès j'étais mazati j'étais mkaninda aza moto a diverger Angola na mama théâtre na ndenge TV si lelo na oleka na TVT yana groupe monté ils a causé qui biso peut toujours être espace bazati donc cela veut dire que nous na la j'étais mekaninda kotika la j'étais mekaninda leader tina ko bima mboko muto ko likanga na pouvoir na mboko ko zalati parce que ba campagne na bango nyonso wana ba fanatique nanga na bandako na bango ba mama na bango bana na bango ba bi j'étais parce que ngai bana nanga ba bi bango te donc baza bato te na ko banda ko fana te to ça l'émission pour na bando ils a déjà passé ils a déjà bloqué les gars en 2021 na 2021 total la mini to ko sala lobby dena auto sala zoebo mangana petit tia na vaide isuka to réaliser film moi kitoko zoebo maka bientôt ils en a marché le retour aux la boss brother TV ils ont ça makambo comme ça to lancer on a TV ba to ba pesa opinion na bango ba to ba juger aussi c'est bon aussi c'est pas bon je t'aime kainda na saka travailleur. Il y a des fanatiques. Moi, je travaille beaucoup plus pour mes fanatiques. Je ne travaille pas pour mes collègues. Mes collègues, ils ont critique. Ils ont intercalé. Boss, moi, j'étais il faut pas qu'il y ait tumba. J'étais mettre turbo, ils ne pas mettre turbo. Donc, quand j'étais, naza esclave à Moussala. Je t'aime te romo chité te romo komana suka moi ba salutation pe salara bien oye ba yo opesa ba mbote ndenge ala ngai neza boy ba tutu na sa pesa jambote ba tutu ba linga je t'aime quand na mon numéro de contact ils a 900 00244 946
90 92 70 00 244 946 90 92 70 pour nous repérer mbote beaucoup plus na massa nanga JC Moussoué ma visa gratuit depuis Paris. Carlos Mvula depuis les États-Unis et si que nous maman Brigitte Maya Bilaka TV tout balinga j'aime kaninda je vous aime beaucoup mes enfants Exaucé Fancy Dubril Alliance Petit Dani que je vous salue en passant votre père est là votre papa est là et si que nous tout balinga j'aime kaninda tie Masana Christian Kitenge chinois ya tongo Christian Kitenge tout balinga j'aime kaninda na lingi binoto et na yo moko pe leki nanga bandalungwa Masana bandalungwa je vous aime beaucoup. Ouais, je salue maman Paradis Archilène Diwa Matola, Karine Lubundamu, Nina Mystique, Stella, Laetitia Lubundamu, vraiment, Tozalagina, je t'aime Kaninga, Tobeti Masolo, O Bolinga Yito Solo Lanaye, Marie Bisso, Akimi Moi Marambuya Gabriel, Alobi Actualité Nyonso Bolandi, Bolanda Bisso et Paya, Matika Songo TV. Vraiment, Mati, je te salue. En tout cas, Matika Songo, je t'aime Kendazali. Matika Songo, tous s'abonner massivement dans Matika Songo TV. Vous avez news et belé, vous avez actualité belé dans Matika Songo TV. Assolana bien, vous s'abonner tes points. Tous s'abonner massivement dans Matika Songo TV. Je t'aime Kendazali, ça s'abonner déjà. Pour moi, on a fandi moi mon cassé dans la rouge boye, moi chemise en carré boye, moi pantalon en pembe boye. Mais la piscine vous avez grâce à Matika Songo TV. En tout cas, tous ceux qui s'abonnent à Matika Songo TV et au ça la bien makasi koleka. Merci Matika Songo TV. Merci beaucoup. Koutana suna be émission Mkoleroya. Vous s'abonnez vraiment massivement. Votre humble serviteur Ken Touzan, l'étoile liée au Touzanaye. Le numéro de contact, Botalara Wana na coin, vous contactez Togo Solo là. Matika Songo TV, chaîne ya Nguya. Matika Songo TV. Matika Songo. Kasongo Matika Songo. Bon. Eh, garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Matika Songo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Matika Songo TV, chaîne ya Nguya. Matika Songo TV. Exceptionnel, l'homme qu'on appelle Matika Songo Matkas de longue date. Quand même tu sais. Aïe. Bakoyanga noa eta batake to ba jaloux. Matika Songo. Wana bato kete belé. Il y a des gens au balinga gite ozonga. Uyana bango Matika Songo kufa. Bato keto ba jaloux. Babi actualité à solo, makambo solo, ezongi en direct de Matika Songo. Is good bakoyanga noa ba jaloux Matika Songo. Zongi se lengi na internet.